bana Kinshasa, bana ya Sentinel TV Kinshasa ville morte et Simbi Congolais nyo surtout avani na ndaku ba Congolais ba sepeli ku vanda na bandaku ndenge ba monike ville morte ezo simba puisque ba lembi qui collabo ya Vital Kamerhe, ba lembi qui collabo ya Iden Kodjo, ba lembi qui kabiliste ya bato ebele ya ba faux opposant pe ba sali ville morte. Alors eloko nini biso to koki to senga lelo na bande ko na biso baza na Kinshasa to ba o ba sali ville morte lelo. Ville morte ezali vraiment solution te. Il faut ba kota directement na soulèvement populaire. Soulèvement populaire nde esika oyo Libye, Tunisie, Égypte et kimisaki ba dictateur. Alors tant bazolo baka ki bake na ville morte ils en ont bien mais ali efficacité. Alors félicitations na ba o bazana Kinshasa. Bokene na Kabila mwete lumbe ti ya kokima Kinshasa. Maréchal Mobutu azalaki mieux équipé, très fort pe mwana mboka akima Kinshasa. Kabila biliaki ebikoki, ba Kinois, en tout cas ba Congolais ba sepeli na ville morte, ba lembi mpiaka pe ba lembi koboma na ndenge Kabila associé sabatu na Congo. Donc abomi mingi na ba complice na ye ba komi bimisa bango moko etikali eloko moko kaka soulèvement populaire 4 jours sur ba Congolais ba vandi libanda ya palais du peuple ya palais des nations babi Kabila okendete na Lubumbashi pe basali bongo na kikwit na kananga basali bongo esili Kabila ekozalabilia ki ebikoki. Donc tozali na ngonga o ba Congolais ba réussir ville morte lelo pe tozo senga na bango ba kota siko na étape suivante où ezali soulèvement populaire. Merci.